Matondo bande ko balandi ya émission Bayindo Bola Mukamboto mabota mabino mbote na bande ko yonso bo meseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote bana bino bande ko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission Bayindo Bola Muka ekoyaka o mabota mabino na tina se yoko koluka kuzongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alai na fulu yango moindo alati na basuvotoma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye ntondakita talantina ne songi nzila fumukusu kia muzala mpanda na ngola ba yeli susu bongo kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine futuka fumuki mbangu ba yeli susu bongo kozongisa moindo na isika bungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo Bayindo Bola Muka matondo lisusu na bino bandeko boko peseke biso ntango bobengana na ino nano bino bandeko bolingi bolanda biso oya zeko sala mwa mosala izangi ntina bolobana ye tango ya kozongisa conscience na nzoto ya bato ekokinde kondombele ya ye lisusu na mayantina ko uta na nesongenzina fumukuzu kia muzala mpanda na ngola oyo ekola musa lisusu conscience ya biso Bayindo tokoliki ya bandeko mike bakomeli biso na nzila ya WhatsApp ndenge nini ndeko ndombele tango yonso kaka mindele message kaka mindele na kamwi pona mbala ya mbo ndeko moko akomeli nga bikuna ya mikili ya poto ye déplace ekuna na moni mabe ya mondele te ingeta ese lokwa mwasi moko alingi assassin lokwa assassin zeko kokisa baposa na butu sokwa bomaki bato ayeli ye mwa $500 mwa 200 azipi miso azipi matoi moto bino bolobaka mabe nga namonaka mabe na ye te etindiki biso lisusu lelo na makanisi tolobi lelo bolanda biso lisusu na mwa bokebi tolingi penza tokenda malembe po nini tango yonso religion africaine tango yonso ba mouvement ya révolution esimbaka loposo pembe mais pour loposo pembe cause pelelo bosimbaki oyo yonso mondele atombola epai na biso na mabele ya Bayindo eze oyo kobomaka Bayindo nyonso sauf rien oyo loposo pemba tombola epai ya Bayindo yango eze koboma Bayindo tobandi na ino na etelo école ya mondele asali école oyo lelo Bayindo baze ko défendre yango mona ka etumba ye ya lobiko ya loposo moindo bato bako telemelaka yango mingi eze élite intellectuelle potolobaka bango pe baze formé pour ya ko reproduire exactement oyo loposo pembe alingi mais tozongi na ino yango to développer na ino école yango mondele wana ndenge kaka kota na Felika alakisa biso ke tozeba makaku oyo ya kokata tango alingi oyo ya kokata kingo ndenge alingi mondela abomi incendier bamboka tango azeko incendier bamboka akotalaka te mama akotalaka te mwana akotalaka te mokolo mondele tango azeko boma botanga bamikanda ebele ya komi disons sur les lianes akoma mwa bamikanda ebele moto ya kokisi bakilo ya caoutchouc te bakati mwana na ye maboko wana nani akati mwana na ye maboko ye mondele po batindaki yo obuka otondo kilo ya caoutchouc tango yei na yango ekoki te or caoutchouc tango tozali koloba kobuka eze torme caoutchouc batayaka nzete babongiseli yango eyambelo moko azeko tanga lokwa te mekolo wana azeko tanga yango wana de caoutchouc soko kokisi quantité batindaki yo te bakati mwana maboko yo tata te bakati mwana maboko
lobi okosala yonso po kokisa soko kokisi te baluki lisusu mwana soko bakosilisa bana na maboko ndesime kozala yo kingo elongwe wana loposo pembe beta bibembe ya bakoko fimbo po ya kozanga kufuta mpako wana ezalaki po ya intérêt ya nani ya ye loposo pembe bateki biso lokola nkoni traite négrier bateki biso mawate tolobaka bolandaka badocumentaire bobima na ino na mokili ya bafilme pornographique bobima na ino na baémission ezali kopesa eloko te na cerveau ya bayindo bobima na ino na babiloko ya distraction baza kokanga bayindo moyindo yonso oyo asali preuve ya tetutesse bakoboma ye de façon que à servir de leçon na bayibatikali soko bakokata ndambo me botala na ino Mbuta Lumumba oyo babomi na mwa tango mokili epusani évolution ya makambo yei babomela Mbuta Lumumba ndengeni bongo bankoko ya biso babomaka sika na tango wana mondela zeko lukasala alakisa expression de force baindo bazeko kenda na bashane na kingo na basinga bakanga bango kwa ngando bakanga bango kwa mbambe toloba yango na bamanaka mosusu awo baindo mosusu na se baindo mosusu likolo ezalaki te peu de fois kosala baoyo mosusu bakufaki babandi kopola po trajet alaki mosika trajet alaki molai mai ya kobeba na bango ya kopola na bango ebandi kotangela basusu ezalaki kosala groupe mosusu pe ya baesclave badeveloppe épidémie moko songolo suite à ba mauvaise condition bazalaki kokenda nango suite ya kosangisa bango esika moko bakanga yo chaîne na ndeko moko akufaki autant de jours abebi ya polite kusu ebimi na nzoto ozali kopema korespirer solo wana de tout près moins de 15 cm bazalaki kodévelopper bamaladi bépidémie oyo mondela koyoka mawa te soko constate que convoi wana badévelopper épidémie moyen kokoma na bango lisusu na mabele na ezete akobwaka bango na mai pe abalusi masuwa so pakebo na tango wana soko barado baye lisusu koluka baindo mosusu moindo wana lingi yo te mondele wana lingi yo te mondele wana ayokaka yo mawa te ayekokela école po lelo bato badéfendre école parmi soko bali balakisa biso mondele basala quelque chose ya malamu epai na biso batangi école moto ya kati mwana na yo maboko po yo kokisaki kauchu te lobi asali école mwana wana oyatanga akata maboko akei kotanga po alingi mwana yango mingi to po école pe salaki esika ya kobomela baoyo balaki dossier te mondela zene loko te asali po ya bolamu ya bayindo école ezalaki lisusu une façon ya koboma baye bazalaki dossier baye baéchappaki na esclavagisme oze dossier olakisa preuve ya soumission noze kaka nègre oze kaka moindo aluki ndenge akobomela yo poison retardé basusu bakufi na exécution basusu bokei na poison retardé étude école yango bobanda koobserve tout autour na bino boni élite intellectuelle ezwaka makambo oyo etali kiboye bato wana bayokaka ba village natal soni pe solo bato basilisi batangi mingi na bekole wana bayokaka bilei ya boindo soni pe solo
bato basilisi na betelo wana bakomona ka ba culture bakomona ka ba coutume ya baindo soni pe solo po nini po mondela détruisa ki bango po mondela benda ki bango epai na ye na tina mondela ya wasali ba bureaucrate tolobi lelo tokenda malembe boko comprendre que oyo yoso mondela sala pa tombola ezepo na bolamu na bisote mondela pesi valeur na ba bureaucrate potango ya yaka lokola simbaka administration abetaka fimbo afandaka tima kololikolo ezaleli wana yango apesi na ba soi-disant ba bureaucrate ya lelo mondela zalaki ko beta baindo fimbo ba travailleur fimbo po ya kopesa ekopo ya mayo tamboli na mabolongo po pa na ye moindo azalaki eloko te do infériorité wana na yebite yango pe ya transmettre na baye balekaki na etelo na ye o bakomi ye tango bafandi na babiro bajwi lisusu moindo ndeko na ye moindo esclave yango na kamwaka te soko un intellectuel asali rébellion aza kokata okanisi ba massacre oyo esalamaka na Beni esalamaka na Goma esalamaka na zone est wana banani bazwaka COP élite intellectuelle formé na classe mondele o mondele asalaki classe na ye po aboma yo lisusu moindo ozalaki docile a formaté yo na classe na ye ati yo programme oyo ya occidentalisme oyo ekosala ekoreproduire ekoloba ekolia ekomela ekoseka ekosala yonso kaka lokola ye loposo pembe programme ye instalaki kiboindo ezete ozomona moto abebisi solo soko aze koyoka masolo ya boindo il est qui ce monsieur il parle de quoi yango ozali komona bato batangi etelo wana ata azali koévolue na fin fond ya village moko bana na ndako bakoloba français epusi malamu bana bayeba ndenge bakangaka cravate bana bayeba kosala ba recette bakolia dongo te bakolia misili te bango ba bureaucrate bazali kodévelopper ezaleli ya mondele bayeba kosalaka nzonga njinga na bango bazali ba esclave na même rythme ya mondele na ntango wana me tokenda totuna bino bozali na mikili na bango na mikili ya poto misala oyo bino bandeko baindo bokumisaka bosalaka kuna oyo bondimaka bozwelaka ba risque na océan ezali misala ya biro échafaudage banzila bongo po nini te ba gouvernement na biso reproduire pe misala wana te mondele afinaki yango mondele afinaki mosala wana yango lelo baye batangi soko mobali ayabala mwana na ye eloko ya liboso la première des choses iloki tanga tuni iloki azali kozila ayoka niveau de titre ah papa azali licencié en malgré nde mosala nano epesami te ah bon on en verra wana adjoyi elikia kiboyindo ezali te mondela abomaka yango ntango aformataka bango asalaka etelo ezali centre ya formatage ya kiboyindo mpe ya programmation ya kimondele ya occidentalisme bango baye ya babiro bakomonaka baya misala maboko inutile ata soko motuke kusha kozala na posa mécanicien ata soko sapato ebebe kozala na posa ya cordonnier po alata na ino mpe sapato yango po awa bamemi biso na ezaleli ya mabe oyo mondele akotisaka cordonnier azeyebi bamba
moto ya tambusaka bambali papa yende cordonnier sika moto asalaka sapato toyebi te bino bayeboleki biso na mayele bopesa biso na ino kombo ya moto oyo asalaka sapato po walelo soko lobi na ze cordonnier mais c'est pas supposé goligoso okodwa goligoso te okena titre ke na ze cordonnier mais okena na likanisi ya bato ya bambali papa moins important na société mais patron wana soi-disant bureaucrate wana cuisinière dérangé na ndako écran na ye place moyo atiraka makolo ze kotala soko bebe aluki reparateur moto ya mosala maboko moto ya mosala maboko split na ye kufi akoluka moto mbeto na ye akolala akoluka menuisier meuble na ye ya ndako armoire tiroir biloko yonso akoluka bato ya misala maboko mais aze ko déconsidérer bango na niveau mosusu okoki obala mwana na ye te okoki opusana te mpo bato ya misala maboko baze moins important te mondele atomboli lelo bahome politique toza kokenda malembe atomboli bahome politique est-ce que atomboli bahome politique mpo ya intérêt ya bamboka na bango te atomboli bahome politique mpo na intérêt ya mikili ya poto yango bamona charte de l'impérialisme on ne parle pas de génocide là où il y a nos intérêts wana loposo pembe nos intérêts wana ite ye muta lobi bisika ba intérêt na bango eze génocide ata bokufi ba millions de ya baindo kuna kutu ezeka ka bintse kwa ndeze kokufa yango lelo boze komona wa tozoke na plus de 8 millions de morts na agression monta kolobate lokola Rwanda des portes d'entrée et de sortie au papier la République démocratique ya Congo impérialiste nyonso ba grande puissance nyonso basé ko utiliser Rwanda wana pour ya ko jua copier République démocratique tolobaki wana ba manaka eleki ezaleri ya koyiba wana uti banda soko exode ya watindaka bana Israël depuis les Égyptiens principe wana lokole kuta na nzambe na bango est intact ba respectaka ngo à la lettre yango basé ko koba copier nango bayi ba homme politique wana bango basali homme politique yonso par vocation akobima par inspiration akobima na ligne de conduite na bango comme na Muta Lumumba comme na Kwame Nkrumah comme na Sankara comme na Mbuta Machwa dirigeant yonso oyo par inspiration abimika kana politique na bango po politique na bango eze toka na mboka na yo kenda ko bomba na banque na bango kenda ko investir pa na bango soko balobi boma population na yo boma pour intérêt na bango lelo mokili ya politique partout en Afrique ezali esika oyo esimbi bolamu bomengo moko sur le plan physique misolo facilité bazolaka soko na bakota ya bacarburant ya bayonso kuna nde sika bamboka eze kotekama moto azalaki na opposition alobaka discours mosusu soko azwi pouvoir discours ebongwani discours ekobongwana mpo nini mpo bakutaka cahier de charge wana ezalaka nani asala loposo pembe atomboli politique na Afrique ta l'opposition en Afrique ta l'opposition pas na ye opposition contre le poids pas na ye opposition eze ko empêcher bayebaze ko gouverner bakoya na libulu aze ko contrôler
kuna bokendeki mabe eze ko salema na ba norme na institution na respect ya principe ya constitution basé ko avertir kuna esika pouvoir e bosimbi bokotambola mabe kuna peuple ko souffrir soko pouvoir ayoki bango azongisi makolo matambe batamboli malonga epai na biso awa opposition o loposo pemba kela surtout na moto yo azé soumis epai na bango te ezende qui est ennemi politique donc akoboya na bolamu ya population na ye lelo awa président sortant abimi atiki ata nyongo te na Banque mondiale to na FMI potoze kotala bato yonso motaze ko loba bolamu mutamoni bolamu ya président honoraire Kabila Kabange azete surtout na bandeko bazena mikili ya poto il faut bakangaye il faut kenda CPI il faut Félix Tshisekedi abomaye il faut mais tango bazeko luka ko bomba Mbuta Lumumba na 60 bakangi bakenda ko bomena 61 azaki na qualité à mon côté Mbuta Lumumba azalaka na qualité à mon côté communiste avocat du diable yemoto asugulaka bilamba ya sabolo yemoto atokelaka Lucifer mai loko Lucifer mona na kate babanda na koboma na ino Mbuta Lumumba po mokolo mosusu sima baluka Lucifer mais lelo kena Kenya ba université Mbuta Lumumba okay na Congo Brazzaville okay na Kiba partout ke ikoleka oyo ba politicien mike bazalaka na Mbuta Lumumba na eleko wana ba vifaka pe lisusu tango mona isima ya bomo ya Mbuta Lumumba basé dans les oubliettes Mbuta Lumumba kei poni te po lobaki tokobosa na te fimbo bobeta biso tokobosa na te mpasi ye bosali biso pe bomengo ya biso esengi etikala ya biso bana mboka babomi ye mawa te na torture basé ko arracher ye mino pendant qu'il est en vie oh yonso mondela zeko tomboleze pona bolamu na ye mondele nda empêcher Congo la kanisa mondele nda empêcher Afrika kanisa mondele soka yini président ayini dirigeant moko songolo akota kana sima ya population tango alinga bebi sa jeunesse ayeli yo ba société brassicole kuitio to monaka partout en Afrique nazaki na Angola 6 heures bilenge mibali 15 te soko na 50 ans bafandi na bacoin ndenge bazeko mela milangwa mipende zeko dofile liboso na bango bayebe sika bakosukela wana loposo pembe soko atika eloko ya malamu te soko aluka malamu ya boyindo te soko atika kababa awa po yebi eze parmi biloko na ya ko déstabiliser epai na ye na mikili na ye soko batekeli mwana ya moins de 18 ans masanga ya kwiti ba retirer permis d'exploitation epai na yo chaîne yo sokotala basalaka publicité ya masanga publicité ya masanga esalemaka bakolo ba société wana loposo pembe lokolo ezei ya bango moto akosimba te tango wana loposo pembe bakelaka police aedikaka police wana na tango wana ya komona ko ndeko na ye moyindo aze eloko te yango ezalaki soko bakangi yo tango wana
mais ye mondele si abandaki kopesa kaka ordre kanga kata maboko bakangi bakati maboko kanga kata kingo bakangi bakati kingo aze kopesa ordre epai ya banani epai ya Loposo Pembe pa Loposo Moyindo Bolimbisi ye Loposo Pembe apesi ordre na bayindo kanga ndeko na Moyindo kata bongo policier ya lelo vis-à-vis ya ndeko na ye Moyindo aze ko se comporter ndenge nini kaka na esprit wana mondele nda tombola yango tolobi oyo yoso mondele atomboli pas ko pesa valeur eze po ya intore na ye ya yo Moyindo la kati ezete esika baboyi yotala esika bomengo ezali esika bolamu na yo Moyindo ezali moto fatanga assurisi humanité akei na université asali soko 6 ans na université aze kokenda kosilisa etelo akomi tata te me pas na yati kela c'est obligatoire suka na 15 ans mais bino pe bato boze kuna po nini boze ko la mukate te même système atina mabele na yo bayindo alandisi lisusu bino boze pa na ye aux États-Unis sport musique ba pesa bayindo ba dealer ba vendeur de drogue bayindo bongo bino boze en Europe bayindo ba kosala kanini ato basalaka ba marche wana tolingi président Kabila te mboka na biso fo bonga ba kosukisa na bara sima ba ke hotel sans objectif lelo basusu pesi ba quantité diaspora lobi ba ki ba combattant ba finga ki président Kabila ba finga ki gouvernement ya tango wana lelo si ba koti na pouvoir et si ba salini projet nini ba yena te si ba bandi ko yiba si ba komi ko tanga bolumbu ya basi biso to kolikia lelo sika to komi mosala oyo toze ko sala bato bele ba ko pesa ka biso raison bato bele ba ko benga ka bato bele ba ko komela ka biso na WhatsApp ya numéro eze affiché wana ndeko ndombele matondo na émission na bino ndeko ndombele matondo révolution ezete lokola match ya équipe nationale bato moko bakoti na terrain 11 personnes basées na terrain oyo soko combien de millions de personnes basées au Zila et c'est mon 11 personnes c'est différent révolution et motoyon soit ya kota ati a mettre dans la patte nenge ba ilo poto bakolobaka observateur c'était bisoyon sur la révolution tous ces batteurs tango pesa kande kondombele raison alobaka makambo ya malamu azeko loba solo par rapport ya pasi oyo bayindo bazena yango lelo apport na yo ezalaka nini o partage la vidéo o te yaka pe bandeko libota na yo bana na ona ndako bayebi makambo oyo bazena lie na bokoko na bango te yo pe bana na yo balobaka français ndunda bamonaka yango salite bitekuteku bamonaka yango bosoto yo moko bankota na yo oyokaka yango solo yo moko loko otangaki mingi village natal na yo okoki okenda te oze na mikili ya poto okoma kopekisa baninga na yo baya afelika po soi-disant bandoki bakolia yo bongo ebele baze kokufa kuna alalaki alamuki te AVC komi monnaie courante kuna bisika boze na mikili ya poto bandoki lisusu kuna biso tokolikia tango oyo eze tango ya fumuki mbango yango eze ko permettre to banda komona bambeba liboso tozalaki koyeba te babomi mbuta lumumbu mais lelo tokomi ko comprendre mondele apesaka valeur ya moto soko esi abomi ye bakatolike babomaka yaki bavita asalaka bango nini alukaka bolamu ya bayindu ayibaka eloko ya bamutu te batumba ye na mwana na mokongo wana elite intellectuelle kobeta te po bakei na ngambo mondela tombola baboma yaki bavita po asalaka nini ayibaka eloko ya nani te po alukaki bolamu ya bayindu
lelo bandeko congolais ndaze ko senga ba livre président Kabila po salani po boyebi que ba rébellion yoso ya Afrique mondele nda komanditaka yango mondele nda komanditaka yango. Mais est-ce que bino bomona kate Sarkozy a boma président Kadhafi Sarkozy a protégé et si kanini bomona ka ba français ba finga Sarkozy ndenge bino boze ko sala bobenga ka président Kabila sanguinaire soi-disant yé motatangisa makila mazaki na armement il est pesa na mandoki te ata balobaki ba commando basé na Congo Brazza basé na Gabon na Angola basé na Centrafrique kasa kopera pena ba chinois ta kopera pena ba russe te na Syrie ezalaki ndenge ni Bachar al-Assad etelelo azali andima ko bunda makila soko ekotanga etanga Bachar al-Assad etelelo ali ba français ba américain bango yonso wana basangana yena simana ye ba chinois na ba russe telelo alungwete Syrie ezeko toboka mais Bachar al-Assad etelelo azo président et nini ezangaki président Kabila soko royalement azala sanguinaire bino botaksaka ye aloba pe mandoki eko betawa po azalaki na mandoki azalaki na armée te alobi te eze makila ya peuple congolais alobi eze pasi ya peuple congolais babandi kokufa banda kala tosala ba élection opposition komo luka pusa ya alobi élection ekozala te toluka na ino tososola po nini mondele fois s'implikaka mondele aze na du mal po nini soko président Kabila basé ko vivre parfaite communion na président Félix Tshisekedi te mondele lukaka intérêt na ye yango tombola ki kelasi etelo pour former ba gardien na ye ba sentinelle na ye o ba ko batela ba mboka ya Afrika ba ko batela bomengo ya Afrika po ya loposo pembe. Le Congo, pays le plus riche du monde, mais l'habitant le plus pauvre. Tel est alors, au comment on a tata moka zeko kenda monsala s'il vous plaît, à la type pantalon et toboka. Ça fait mal et kotangi sa maya miso. Abimaka, likolo ya mabele na ye, nzete na biso, yango sali Allemagne, premier producteur ya bois. Nzete na biso yango zeko sala Chine, nzete na biso yango sali France na Europe. Ivoire kolobate Iranium coltan kolobate le loko balteye basé comme la miel balia ka chocolat le quoi tradition en France basé na nzete ya cacao te oh nini natanga mercure nini natanga e balé na biso yango wana lelo bakomi kotia miso zamba na biso kolobate mais tata mokolo ya 40 ans 45 ans zeko kenda mosala moke kitisi la mbapo pantalon eze ya kotoboka et fongwa mite s'il vous plaît eze ya kotoboka pantalon est cédé et umeli ko fanda angumami est cédé afandi na pays le plus riche du monde. Politique comme on a lelo peuple a la kaka partout mais politique ya mondele yango to yebisi bino bobanda ko observer yonso yo mondele a tomboli classe posa na valeur faut que ndotanga mingi intérêt na ye kiboyindo zekuna te bolamo ba yindo pezete a tomboli politique a lelo opposition majorité intérêt na ye ba opposa ba menace kaka pouvoir soko kaka pouvoir a lobby langage contraire na impérialiste opposition télémi. Je passe. Bato misala maboko moins de valeur. Basé bato basangi ntina. Mondele motalinga kindemwa. Mais il y a développé bamboka na ye na misala maboko. Bilanga tokendaka ko sala na Amérique yango tombola États-Unis, Europe. Chine tombwami na ba bureaucrate te. Parce que bino pe bande ko bolanda ka biso bozeko ko sala observation wana. Bozeko sala analyse wana. To lokola mondela lobaki il faut ba diplôme à université bino pe obligé bana ba kenda diplôme.
bazo ba diplôme na université mais oyo bazé ko silisa to tiko ko bimisa soko 6000 soko 60 000 gradués na République démocratique ya Congo ba ko sala nini na kama moto moso asisi université ke ko sala cabine asili université ake koyekola kokumba po banda kobula na motuka ndeko na yatinda kina mikili ya poto bongo na 6 ans na 9 ans sali na université soko miyekolaka na yo kokumba kaka mbala moko te badwi papier ya bozoba bapesi yo papier ya formatage papier wana yango elongoli yo kiboyindo kati na yo mokolo bakoya bapesi yo mandoki po bomandeko na yo kokanisa te biso to fongolesi yo compte pa na biso libota na yeko ya pa na biso na mikili ya poto oko exécuter soko balobi mboka oyo kokanga kata mitu okotala to na ze kokata bandeko nanga baindi oko kato service ya l'homme blanc po yo tanga ketelo oyo ko sepelisaka mondele bosu fruito kabona po ya mokolo malelo etandeze ngonga tokozonga na ba sujet ya ko analizaka biso na bino metolobi na bino botala ka message ya révolution te lokola bay ba koti stade de Marty ba kotala les 11 national Léopard azeko beta a gagné biso to sepela te religion africaine les équipes ya Léopard était au 80 millions bazeko zila kaka résultat te boyande bokota oya zena ba élément oya zena ba argumentation oya zena misolo oya zena na nyonso apport potolongwa na pasi oyo moto akolongola biso na pasi te sokoto milongweli na pasi te soko bolandaki biso lolenge longo bani ozongisi matondo na tata kwa ku image bazalaki kuna na sima ya bilili po nini te tata ngala nzumbu 9 heures kuna na réalisation to moni pe assistance ya CG Maya Loupé DJ Watara bazalaki mopanzi biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima pona manaka isusu